Comprends? La plupart Kobanda batutu babimisi batutu balandi ici c'est Paris. Tant biso yemba ici c'est Paris. Yemba ici c'est Paris chez les Congolais assez le complexé boy. Mais les lots yemba Paris. Comment? Moi les lots ils arrivent pas Congolais ani. Ngai na sala kama kambu. Na yaka na makambu bondi mate bokondi makaka po ton akitse ba jeune congolais tout pantalon ba misebe ba yako kitisa ton na sali ba clip ba butu ba yote ba clip mulili pour to yebi ba misebe congolais mingi bana système kino ana 500 Facebook ya lokuta o ba finga baninga Congo promo kitoko Rafingindu mutu akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Bogoto ça na force militaire na Congo promo Congo kande le ba wata mais pas na sikoyo ba tout bangini allez voir Congo Promo TV5.com. Rafingindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski to zakani na Boston on raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 ba site. Loba il comment me langage. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi même tu es sur la voie? Expliquez, docteur. Docteur, c'est l'orier. À ce moment-là, il y a un faible, il y a un mou, il y a un coquillot. Expliquez, docteur. Docteur, mon ben n'a pas à se cocater. À se cocater, ma cam n'a pas à se cocater. Il y a un atelier pour trouver solution. À se cocater? Non, à cocater dans le sens de l'expliquer. Docteur, mission sur ça. Gana Saraka, mon ben n'a pas ça. Mais il y a tant de choses attention, pas stress, mais ça là. Mais dès qu'ils avaient là, assis ma ganga sauté. Assis ma ganga sauté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue. Na mutu, na cause après fatigue. Na je peux pas. Bon, il ok, na comprendre que bon, il y a problème où il y a tension, pas stress, pas surmenage. Ce qui mutu a ça un problème d'érection. Il a conseillé à mingi produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire. Et ça, il y a la vitamine A, la vitamine C. Et ça, il y a la protéine nyos. Et ça, produit beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours. Dans Katiwana, les alina 6 sachets na kati. Au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la bino 15 jours. C'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur www Congo Promo TV5. C'est votre magazine Espace Balade avec votre humble serviteur Pata Plus. Nous disons que Pata Plus a été ceux qui ont ça les athées vraiment tout cas sur Nazawa parce qu'il y a ça les allées. Donc les vraiment tout cas Nazana Sengo ya oyambela bino artiste oyo ya mboka na biso artiste munene obison stoyebi balobi mona maele plus 10 balobi Mister Poutine, Mister Lovalova, c'est le Scram, il est parmi nous ici à Grenoble. Bonjour, c'est Léo. Bonjour Pata. Vraiment, en tout cas, nous avons une bonne émission parce que ça fait longtemps, vraiment, en tout cas, tu as un Facebook, donc vraiment, en tout cas, le lot, et ça, on a un plaisir, on a un plateau, on a un peu, mais quand on a un peu quelques solo, avant tout, on a santé assez le Scram. Comment santé? Non, santé, ça va. Artiste, bonne mine, Zali. Nous avons Sungaye, Batwazo, Bengaye, de gauche-droite. Et voilà.
Voilà, c'est le Scrum Azaki na Suisse, c'est le Scrum Azaki na Lyon, c'est le Scrum Lelo na Grenoble awa. Donc tu es ba présence na Grenoble, c'est le Scrum ayako betatou, ayako tala ba famille na ye, ayako tala batou bien, c'est le yo ayako samu ko to na Grenoble. Non, depuis to Banji, depuis na France, nous avons sungi biso, ba invité biso plusieurs côtés. To bandaki Saint-Étienne, to beti pe na Tours, to beti na Suisse, Belgique, Paris to beti plusieurs fois, to beti Lyon plusieurs fois, to beti Lille, bato Nantes pe bazela biso, bato à Rouen, le 31 to à Rouen. Et puis voilà, to beti moi trop par rapport à ces léodés quand même bato bandova qui non. Ayo Kanarate, Avida, aujourd'hui, nous avons salué sur grâce. Aujourd'hui, tu Betty, Léo Kanarate à Grenoble, tu Betty à Poko Awa. Vous allez bien, l'obito qui est un voilà. Voilà, Babi, l'obito qui est un vraiment, en tout cas, Naza Awana, c'est le scrum, non, Ono Suwebi, c'est le scrum, tu es belé, n'a pas ta maison mère, tu es belé, n'a pas dit qu'il y a tu es belé, n'a pas mouvement belé, mais c'est le scrum. Pour na choix na ye azo la carré solo donc eso qui est bien sur le scrum il y a une question où tant au bimisa ka album na yo ya Yes Weekend vraiment en tout cas album on est tamola mingi mais par contre na niveau ya Europe a promotion vraiment islama mingité mais lelo oyo tout ko bimisa album ya Sika ici c'est Paris aux a sur place au à Paris aux en kata ya France aux en Europe évolution ya nini ya évolution ya promotion na yo au somo na zo ke neni. Non, déjà, photo banda bio moni nzamba lobaka. Na vie, faut pas uzalaka mundo talaka se ya zolo na yo. Faut tala toujours musika. Si na dara muto yo naki fatigué parce que premier album nangeza ki nzoto na nzoto. Ça a bien tapé à fond. Deuxième album ezaki Yes Weekend. Troisième album ici c'est Paris. Nzamba moni ki non, moi na mobali azo bunda. Pour la vie naïe, c'est-à-dire la combattant la vie naïe, ici bas pour Kennedy Bosso. Donc, sur Monique, non, tout ça ici c'est Paris, les autres à Paris, exact non, les autres à Grenoble, les autres en France, exact qui non, Moutayako Zouanga pour Naya Ao, exact qui, nous avons senti qui non, pembeni ya pauvre artiste ou ya ko koma lisumboka o. Et puis, mais à part, on a déjà, dans mes pauvres musique, na qui va poto et belé, ma kwenda vutu kande vena biso bwingi alobaka, na qui va poto et belé, et na tour o na yaki, habité, na s'installer un peu, après, tourozong na mboka, et puis voilà quoi. Voilà, par rapport à la réponse, en tout cas, on a dit bien, et puis, c'est vrai banoye Paris au sali ba mission est belé na landa kayo na landa tout le temps ba mission belé sali et puis lelo vraiment en tout cas na me peut si devoir ngamu ko na bino c'est le scrum non mais gana ko sola no ba bilo ko musu peut-être on a yoki ba tuni oté et puis au pena no ba tuna oté vraiment na me peut si devoir ce qui na ko koka ba o ba olanda na 3W Congo Promo TV5 ba on va peut sans réponse c'est le scrum na toutes nos questions mo boye to yebi na maison mère bo sala ba voyage est belé c'est le scrum vraiment en tout cas surtout tout le niveau il va crier au salle dans la maison mère au cartonnat boyer va voyager belé mais le autre monde c'est le scrum vraiment à se décider à l'on à Kinshasa à ya ko vendre na poto ba pour na ba raison aux a privé peut-être ya yomoko question na tout na yo pourquoi pas au salle ngo kalaté tant aux à la maison mère au ya ko sala iloko o ko sala peut-être le na poto pourquoi pas décider vraiment au salle ngo na moment où non dans la vie au début que mon faut dans la vie, d'abord, il faut construire vie. C'est vrai, tu as un peu de perturbation. Moi, tu as une maison mère. Moussa les Alaki, tu as servi au musique à maison mère. Et aujourd'hui, Ngamou Naza, propre président du groupe Nanga, dans le monde entier. Mais si on a décidé, on a s'installer Koto. Et ça par rapport que la musique nabiso est comme une complexe. Au moni mutu oyo azana ndaku
na mutu aza na mutuka mutuka legi na valeur autant to dayaka bakunda biso na mutuka te bakunda biso na ba kino ndako na ya suka. Il fallait qu'on structure makambo qu'on construire na mboka après ko ya ko vendre susu ko kolisa boule toujours na mboka eza na monte na ba boule o bat bazolo ba na batana na maison mère ko kima ko tikala et puis ndi na ya bo na tour o na ye na mbongo ya mutu te na ye na mbongo na nga moko na droit ya kozala awa ou kozana kisasa et puis ndi na zaka awa ata mboka oyo lobi kino bon to so ay to so na kisasa na ozalanga bien so tali même ba clip nanga na kisasa j'étais bien vêtu, bonne mine, des relations gauche droite et puis voilà. Bah surtout awa oyi bindenge kino mboka comment na complexe. Bah comment vous préférez exportation biloko za importer que biloko za na mboka. Na yebise so comprendre. Au moins na mboka na yo mona wabiti kaka taka digi ah je suis là, ah je vais partir, ah je suis là. Tant qu'on est dans le Congo aza bien logé, bien véhiculé, restauration kitoko. Tu veux comprendre que mboka na biso comme na complexe, il faut battre ba libanda. On peut biso fait tout ça qui il faut tout ta libanda to ya rapé. Mais mouvement ezali makabutu ezali puis voilà. Mais si le scam ngana bi au vandi vraiment na Congo wana ça fait un moment au jour matin na yo balba mo mingi ko ça voilà 10 ans aux 8 ans est-ce que vraiment le bin a 10 ans nyoso batu ba pesa respecter batu ba pesa ba tchao pe na place au te que ba tchaka batu ba utaralibanda c'est le scam. Non, respect obligé, il faut payer ça respect parce que battant auto passer dans la maison mère to binisi bateau. Aujourd'hui, moi j'ai 3-8. La maison mère Tilelo, dans a 2-0, donc c'est-à-dire en gros 20-19 ans. Je te dis dans la carrière, on va place de 20, 23, 25. Au moins, moi, je suis à Botami Lelo, ou à Yogara Koimbi côté. Moi, je comprends les athées, mais soit il va s'aider à comprendre. Mais bateau, tout ça qui dans la génération, tant que tu as la musique, Lelo, comment vous préférez que non? Il faut zanakin pour nanim. Tant nazaki na kisasa Congolais zolila ah c'est loya ka potote. Comprends tant na kisasa ah c'est loya ka potote banini a do kemba. Na ye awa ba changer rubrique. C'est la Boakingunda, c'est la fingi gouvernement en place, c'est les oboé tout tu vois. Vous comprenez si vous souhaitez de vivre pour na batu. Tout ça les lots dans la vie. Parce que la plupart des bateaux, comment on finit à l'élo. Et ça, les mêmes bateaux, tout ça, ça. Attends, à Bika Pamba. Tu vois? Celui va finir, celui va manquer de respect. Dans mon grave, l'essentiel. J'ai ma voix, j'ai ma musique. Et puis, musique, et aussi, on est dans le monde. Il y a des temps, on a des tout, on a des foufou. Bo damende zaranakin bo seli ba wifi après bo tongi bo lobby mais lobby bilan du travail to komi na suka ya année bilan du travail au salagi nini au sala nini na 2017 nganza ba pesinga chance album nanga ici c'est Paris ça marche bien na ndenge onza ba pesinga lopema nanga. Tu vois, la vie continue. 2017, plus. Et puis voilà. Voilà, Babinza m'a rappelé ça plus. C'est le scam. Nous avons une question. Vraiment, en tout cas, nous avons quand même moins bien parce qu'il y a des gens qui ont dans la maison mère. C'est le scam. Parmi les musiciens ou les artistes ou la maison mère, il y a une base solide à Europe. C'est le scam vraiment. Il y a battu à Minene, battu à Makasi, à Paris. C'est le scram azaki parmi les musiciens oyo azaki na staff makasi mais le staff tout le monde dirait ba staff na on dirait ba kabona comment par-ci par là mingi ba kenda ba côté mususu donc ba staff na mingi ba kenda de gauche à droite le oyo na Paris au melbe mwanda est-ce que on retrouver ba fan na staff na yo on retrouver bango
ou bien bazara éparpillé? Non. Le staff na poto et comme on dirait bachege mo basangana pour bafinga ka ba orchestre msusu. Tant de comprendre et de changer le système. Tu comment le système il y a déjà empire. Comprendre? C'est-à-dire que tout ça na batumo oyo ba conscient. Comprends? Tu évites batu mingi oyo ba finga ka batu. Tu comment batu mona que non. Petit nanga Jesse, il n'a pas le temps. Il y a ko Azan attend, il y a ko finga mututé, mais azan attend il y a ko conseiller viennaï. Comprendre? Nana Sedou la one prod. Azan attend que a kende ba boa ka ekuna. Yezaka ki no seleo ndekona ye a osali ça anytime. Nana vini pe la trépied numérique. Comprendre? Donc ça dit bateau toujours monde bazaka ki non zinga ba artiste pour nous créer ba merde. Tu évites bango. Bango ne le siko ba comment finga biso. Azana le côté. Azana ni te menagi ça ce qui le ba bing ça réunion à quartier. Ba bing ça ba papa ça dit qu'il no père na bino na beaucoup. Il y a le pango. Na pena na beaucoup le pango to kende biso tout. Mais yo tant so aussi la ki fi na bino dae. Pour eux qui n'ont que ces ressources. Nani ni wana bosoy na famille maintenant. Or nga eza ya bana nga na sombela bango. Tu vois? Mais il faut des choses comprendre. Donc ça dit tout ça là qui tout ça na batumo on attend sous. Il y a zen au kamutu kombo ya zen. Tout ça tu es belleté parce que tu boy en bruit na désordre. Et on monte comment na carte mais bato wana ka bango c'est le côté. C'est le wana jaloux, mte amabe. C'est le wana assis là. Faux musicien. C'est le impoli. Non, nga na tikala ozala jamais impoli. Nga zaka mutu naza respect envers tout le monde. Ya mona ki soit na yembina artiste, na yemana Fali, na yemana Kofi, na yemana Kabo, c'est Mirage Ferré, Fabregas déplique. Nyonso wana tout ça na bon ba clip. Mais la plupart ba yemana ba artiste, ba tikala osa ba clip te mais nga na sala na bango. Na ka impoli ndeni. Impolitesse on a ranongo ndeni. To ça dit batu ene ti lobby ser na nga dani bokomba benga. Ser na biso mo boye, il faut aloka na bwakila e na embela e. Mais manager na e ba yebisi nini. Aussi le wana solo atuni mutu mo boye, c'est le solo ramabe. Mouta protéger ingezaki dani bokombe abiki non c'est le gars solar na azaka bien donc ça dit batu bakenda na ba campagne mabe pour ba approcher bisoté ozomona et biso banga ngote balo balikambo et bakuta ona ngote tozara na yo tokozana na téléphone na talaki mission bosala na grâce mbizi est-ce que na benga ki yo tu na benga ki pas du tout. Et j'ai mission à bino, mon grâce mbizi, et mission Esaïe, et puis voilà. Donc c'est ça, on dit que vivaka. Bah tu vas lingi siko qui non de te vivre na bango, donc ça dit que yo ne osa boy principata, il est principata yo de osa boy faut ngana komisayo, munga mananga. On nga linga vivre na bato en famille. La linga ça dit que c'est tout dame to bail. Mais pas que les gens disent bouchon boire kunanga za bongote. Voilà, nanga toutes nos questions par rapport à la réponse au Pessinga. C'est le scrum la maison mère vraiment en tout cas, yemoro igo déjà à la base c'est le scrum moi na maile. C'est le scrum la maison mère vraiment en tout cas parce que tout bah c'est le scrum donc azara très bien, c'est le scrum asolera bien. Si qu'on expliquer plus na moment nini o remet komara ki non bato emoso ba moni c'est le scrum ba leki na ba net wana ndenge ngazo kana Congo promo mutatel ka bi il dans arolobaso nini bato ba mo ba ngape c'est le scrum mais moment ni bato ba misama face on a bato ba on dirait c'est le scrum azar rancunier c'est le scrum on dirait à répondre à bato mabe et ça na moment ni vraiment bato comment on répondre à bato mabe te artiste ou bien banane l'artiste en général quoi l'artiste ils a problème moko tant toi qui na maison mère surtout ni ba master tout ne webisa surtout ni ba motu ba webisa yo les boss c'était qui c'était Célio les boss c'était qui c'était Célio comprends la maison mère nyonso na quartier là tena BCBG na maison baby que les boss c'était Célio
c'est moi qui partais en boîte, na somba bouteille à champagne, na mela ba champagne nanga ya refungola boy bouk. Comprendre? C'est moi. Parce que quand j'ai payé na maison d'Ikin, j'avais des vieux comme Moïse Katumbi, Vital Kamere, mon ami comme Chabani Nonda, Trésor Loire, on avait Newcastle, Nonda avait dans Monaco. Bango ba komi na ba master ba joueur lelo. À part Zaiko ya ba Syria, Mayanga ka bongo c'est ngam na ya que tomba ba joueur. Comprendre? Nande ko se retrouver, nande ko se retrouver. Mais après temps banoko ba longwe ba kei ba sali ba mouvement. Ba zui ba la, ba commencer ko yana ba représailles. Baza na la plupart ba banga na ka ba ebi, mais nga ba banga nga parce que ba ebi nga na zanani. Nga okosala auto kosala. So il kole koité na respecter mais na banga out. La plupart des artistes yo mwenze monanga minzembe yo sa siksa yo mwe ba mise kongole ba komisa mais so ki na YouTube et mataka na une semaine à attendre na 40 000 personnes batala ango toti kana nzembo wana to beta nzembo toti non expliquer yo mona ba artiste kongole ba komisa mais nga so yana ne bimi na komisi tout parce que par sympathie donc ça dit nga la plupart des artistes soit dans maison mère mingi ba sepelaka mingi pe bazalaka mingi basepelaka mingi pe basepelaka te ke non muto akoma boy ebele bana mwana di Bill Clinton danger ebele na maison mère wana na artiste monsieur ya libanda ya quartier là te bana chrétien par rapport à Bill Clinton mais aujourd'hui il est au Bill Clinton na cause attend susu number 1 ya ba animateur autant susu na sali banzembo e koma quand même na ba moins 100 000 vues moi 600, moi 700. Tu as peu place, bah on va battre barumba na bino ba 1 million tu koma. 800 8 millions tu koma. Alhamdulillah. Voilà, tu bete na masolo, tu bete na masolo ya wenza binzimba wana. Babi ke ndi wenza binzimba en tout cas pena ezo betama, ezo binama dans la YouTube, ezo salama na ezo sala wana. Wenza binzimba wana vraiment ce qui fait raembate. On a sûr que ni salama mo salelo. Bon. Na vie au moni même Barcelone des Akawana. Barcelone, Real de Madrid, ceux bakanga marana Messi, bakanga Cristiano parce que ba ebi kino c'est des bons. Et ça n'est pas la biso ba congolais. Ceux qui fait raimbi, mais Ferroana c'est un grand du pays. C'est un bon chanteur. Namboka na biso. Soka imbi danga et qui salue saluan. Un jour, il va faire un sali. Si, j'étais chez lui. Ouais, ils ont problème. Aujourd'hui, Ferré a renaître encore star. L'essentiel est en haut. Et puis, on a ce système à somba ba vie, na somba ate. Ba omona yango ata plus ata 8 ans, ba omona ngo comme na ba 8 millions de vies. Parce que c'est un album, un très bel album. L'album, tout na Congo. Et ça, on s'accapare ici, c'est Paris. Sur Otali, Baklit na Bango, Otali Concept na Bango, au monde ici, c'est Paris. Sur ici, là, c'est les clips. Na Boutou, na Bafé, na Baba, Mouin, Baba, Bengaoni, na Baba, Kotumba, Baba, Biloko, Bango, Baba, Tumba, ni Meba, on dit maté. Comprends? La plupart Kobanda batutu babimisi batutu balandi ici c'est Paris. Tant biso yemba ici c'est Paris, batu yemba ici c'est Paris té chez les Congolais c'est le complexé boy. Mais les batu yemba Paris. Comprends? Moi les logo ils allaient pas Congolais ani. Ngai na sala kama kambu. Na yaka na makambu bondi mate bokondi makaka po ton akitse ba jeune congolais tout pantalon ba misebe ba yako kitisa ton a sali ba clip ba butu ba yote ba clip mulili pour toi bi ba mise congolais mingi bana système kino ana 500 Facebook ya lokuta o ba finga baninga mais Facebook mususu eza soko moni a chale moloto Achi Pasteur Marcelo, Achi
nani comprendre tout ce qui est déjà basomba ba vie bo kasi muta ochanga nini machete na nini ochanga corde na kingwaza basomba ba vie kolanda bango te ba vie ya solo izangai na songolo na pakala voilà bina songolo na pakala yo na songolo pakala te bataba komona bango te na songolo na pakala na ba vie bien na yekolo bakino ici c'est Paris ils a très bel album ba congolais ba consommer yango biso to mbongo somba ba vite mais to go somba yango lobby comprendre to go somba yango lobby parce que to go somba yango lobby voilà babi ba ko somba yango lobby en tout cas na pesa mbote mingi na TV Plus babi font vieux TV Plus ba mbote belé vraiment et siko ça dit sans oublier babi Prince les Sols na kata Grenoble ya ngwana c'est le scram au moins mamusu to lobaka façon na biso ya kolobela yango peut-être bendaka polémique peut-être yo moko on a besoin de ça polémique té ngape animateur on a besoin de ça no polémique té mais façon na biso ya kolobela c'est léo à celle ici c'est Paris le mettre moni pe le sous artiste moko ayembi ici c'est Paname si quand on zo bakina bazo sala bakli bazo tumba bazo sala mais ba to tela ba mona té qui peut-être viser mutu moko boy quelque part ça problème té bokasi ba go finga na ba internet ba Facebook na ba sala et dimina ba tnane l'autre ba artiste congolais il faut qu'on dit maka savoir ya mutu état d'esprit et puis na ko banini so mu da sali œuvre ne faut on dit mango comprendre ba biso to préparer musique comprendre so talinzo to nanzo to bayaya avec Awilo Longomba ou comprendre qu'il y a bayibi ba boulot mais ngana webi sa eloko moko ba artiste congolais tant que ba oyo bazo dima ba oyo te ngana artiste ngaba petso na tout ba petit na ba petso ko banana Fabregas Héritier Déplique Robino comprendre bango tout ba petit na ba respecter rapport ba yebi ki oyo là mbiaka gamaya c'est le scramiste à Poutine la sala makamu nanga kana banzila nanga yango isimbela nkana banzila nanga parce que nzambe apesa ka mudu succès oyo eza ya yi awolongola ngati na koma kabose na koma Bill Clinton Fali na koma Ferry na koma JDT dans aka sili mais lelo faut comprendre elo moko ba vie na biso bansone bazalaki ba kofelo mide ba comprendre bazalaki lelo biso génération na biso fali abimaki non to cha académie bimaki fali aye achi mama na moto feraye mama na moto Bill Clinton aye JDT aye la coste comprendre ngala na mtasuka na yepi na sema kamu na leo minzemba elie banzembo tout ya ba congolais sans exception comprendre lobby p Fabregas aye a mbrouillé pour fabrication ya biloko nyosto OK o lié muta donc ça dire eza idéologie ya mado donc ça dire que batu sala ba vidéo ba yema ba biloko ya idéologie ya mado au moins danse oyo ya danse moko boy to dans les films biso jibabina ki on fali pa obina ngo ya danse ya Didier Lacoste comprendre o babenga danse likimbi likimbi de ce tout comme dit mana bongo tout comme comprendre que non oyo danse ya oyo to bini yango biso tu félicitations à vie na biso jibe ninga bini danse wana na batu takatolo te na mbali ya lukaya yo fali pa bini yango pe na kinam donc ça dit soki to ndimani bongo mo na musique ya Congo ekomata danse wana eza danse ya Lacoste ngape lelo pe na buto to bini yango pe na ninga bayaya ozomona donc ça dire que il faut que les Congolais se supportent. C'est pas que non gagne ça bon, le quoi on a un problème dans Kabosé, Kabosa a un problème dans nani. Na Montana bon faut ce qu'on a de commissaire Montana, on est Rakiyuma. Rakiyuma. Nga commissaire héritier pose un problème na Fabregas. Na commissaire dépliqué pose un problème na Robino. Na pesa bon ka battu les temps qui va petit frère. La musique na biso, c'est le scram.
andimaka nani bango tuwa ndima bato tout basala misala bien bato tout basala misala bien Robino Héritier Fabregas Depluik qui encore bango tout basala misala bien côté bamasala nga Jésus Fali JDT Molopwe Bourompe la poka yemo mtala si promotion na ben bon on a kitoko mais bon mi promotion parce que bon je sais pas. Voilà babi toujours continuer quand c'est le scrum à son émission quand Grenoble na lembi na te toujours continuer toujours on a bande l'émission c'est le scrum la musique na tout on tala vraiment nenge évolution na ngozo kenda c'est le scrum lo banini et là on olinga au proposer au même na musique na biso au peut-être et nandu batu ba memate c'est le nga apo ami soni musique na biso et l'autre et bon ma biso ya nini eza perte esprit ba ba conserver ba succès na bango te tu vois Gims à cause à la français ou congolais y est l'essentiel musique na ekende likolo oyoka Gims dès qu'à l'année bilo mo boya salité o ya nini rien et puis na mboka et puis na France il est fort Gims mais les locaux musiciens congolais moi je suis fort moka yoana au moins na sali loko nzemo mususu yaka ba boye ko bima. Pourquoi tu parles de ça? Est-ce que ça normal? Est-ce que ça va intéresser pas du tout? Mais ça n'est beaucoup la musique na bino to mona baba na kati to mona ba king kester aye alobi ki non na mema piano na musique o memi bo mutu ni sta mimi loko na ye asape fier o ya mais na lobi komema eloko ezara problème te mais ko garder père yobi papa mbate muze fulangingi bakala dia kuba 100% star que son âme repose en paix papa Wimba ayemba ba soa itayema ba Peter Gabriel mais ton nom na papa Wimba kana al de la Gombe tipa dae bisoka mutokyo le lae tokipe to kundi to ça dit que non nyo suza na ngelo roti ko influence ka batu te ko ya kapina lo yenge te pozo mama na limako ko comprendre te olali po minzemba esa makamu nango ata baboyi minzembe mataka kwa nyoka matakaka matata biso to kosomba ba vite to ko intimider batu te to ebisa ki batu te mais batu ba comprendre bana basi en plus la plupart des basi ba komelanga na Facebook aseleo oisa nzembo préféré na ngai. Voilà ba o balonzi na Grenoble a vraiment tout cas to yoka moi to moi ta mwandambo ya binzemba po nzembo na ebiki no mama na dili mombanza na London alela nzembo na papa ndono mombanza alela nzembo na c'est seulement vocal moko boy parti yo sala et ça biso na moi bien qu'est-ce qu'on a quand album banzembo ebele bolingo si modesire amemisa ki Yesu ekulusu nangonga ya suka lelo volontaire ni yakobima amemisanga charge ya pasi ya bolingo nazali awa motema pasi nani akokonsole ngai moto ozalaki ofulanga mopepe ya bolingo lelo mopepe bo voilà vous comprendre babi lisusu oyo ezaki ndoki ya mbanda na ngai alinga boma bolingo nanga nyonso oyo pwakabola na Cyril Kina. Comprendre? C'est ce que tu es. J'ai fêté aujourd'hui mon anniversaire. Ou talibou moi maman. Malheureusement za mosika nanga j'ai passé une soirée à Kolela. Comprendre? So qui c'est c'est le scram ozo kumisa ngote ozo kumisa mais yo ozala la soki mutu ya vita so ozala soki mutu ya nini ya faire ayemi ozo kumisa ngote ozo kumisa wenza Benzema parce que Messi na kati ya Barcelone omoite Ramos achagite bakomisi mais pona nini soki Messi azate na Barcelone ba fan na ba président équipe na ba fanatique na ba joueur ba komara ke non na moi mbouema parce que yem tazo marqué wenza minzembe zo marqué yango futu komisa yango kota animation ko kolobate
Sukoki bitete yangome aye. Sukula lengo diata sukula mama. Bitumba ekoya. Boye makamwe kwa ina mboka. Ya Noël ngia makoyo kakana litoi mokote. Omona. Après tout, mame ya imene aye. Makolo ngulu landa selele mama. Selele makutu kwenda mafu mama. Wana makedi kena ketu vena mama wana ba Kikongo, wana ba Soko, nzela Angola. Tuzugisi yango. Ozomona. Ça dit musaleza makati na kati, musaleza makasi na kati album wana. Ici c'est Paris. Surtout ni Prince Tombonio abayebisa yo. Et voilà. Mais les autres ont autant la paix, collègues na yo, petit na yo, vie na yo, sur la musique, parce que ça va disque. C'est bien vraiment autant la animation dingo kende la. C'est le na lo bande non, animation là bien animation ezo kende la likolo tilelo. Animation eza nango ezo binisa ne Fabrice binisa ya Mado. Aina ya parti depuis kaina Kembo, Robino aina ba biloko na sala bani ba sukola mata coin bani tout sala Richia aina ba générique na tu vois, ba tout ça musala bien parce que yoga ce qu'on explique yo. Dans ndima ki no Koffi Olomide a robini ça na Seben. C'est le EP Seben na EP ki mwandenge. Mais akaribi nous na rumba. Na kondi makino robini za chanter a robini ça depuis ki pe Kembo. A pe na nzi on est renard. Héritier na BM. De ça dit musique à Congo et un problème moko de souffrir. Et souffrir na amitié, amour. Et ça qui est dans la musique à Congo, il y a un jour où la musique à Congo comme il de tout au vanda boyoka kindumba arode mundele comprendre. De ça dit mutna mutazo bima. Mais batu misusu balingi te batu babimaka, balingi kaka bango bazalaka. Po biso toye to kuti ba fi na biso ba Rambo, to kuti ba Wera ba Jibe. To tche bango pe pression de tindigi bango parce qu'il y avait bateau bagi fort na di Ferregola Kabose Fali Lacoste JDT ba sele ba biltoye to tche ba vini mais ba legi na biso pe ba na sima Fabrice ayaki a phénomène catastrophe wa sala ya Mado ano mwa makino mindele na plateau bazo bina depuis kaena Kembo héritier na BM, Robino Kuna, et bah oya donc ça dit biso faut travailler. Pour ça de travailler te ba pousse à biso yango moni. De qu'on a biso fali à comprendre, à pousser nipe avec Bouba. Comprendre pour déjà faire ayaka déjà na black na jomura ya section d'assaut. Bah yango moni siko ngana yaka déjà na wilo longumba. Ba yaya na equaliser. D'accord, autre baziona donc bazo sara blosi salama déjà quoi. Te mais musique à Congo yo kasi tongo boko tana papa bendele boko pepada nze mwana soyo kiango oyo kakaka ekela moya likolo pe na seto wila kabo moi kasi Yesu apona kikoku fela senga na yo soyo ki bem motembe de ben so que qui peut pas faire ben yaka musique mutu moko ta osa musique oyo ya lelo musique tu esalama yango siko futo za na amour pour te pousser musique na biso liboso soki pesi mo abisi musique a bien futo appuyer o pa bien futo appuyer mais yo moko noko oyebe ndenge nini okoiko pesa makambo po kende ninga na pesi na minzemba mais to yela bango équilibre au moment qui non équilibré oui c'est équilibre à salité équilibre à salité équilibre à quantité équilibre ma tout sous a dit que équilibre biso yaka na idéologie tant y na idéologie équilibre voilà dans le bientôt équilibre c'est le scrum est-ce que vraiment souvent quelque part au sein de la relation surtout mini na Congo na ba chaîne et na TV est-ce que c'est le scrum si vraiment à son téléphone a benga peut-être directeur à programme moko boye bien bengi chroniqueur moko boye abiki non clip wana
Bolex est-ce que c'est comme ça c'est le Goana? Mbadi. Ngaku so go tu na masa na Shabani Nonda. Ayo jamais c'est Léo atunga artiste et musicien moko boyki non rien pas du tout. Ndenge tout ça boye et pas Prince Tomboni. So iloba oyamba soleil etali so oyamba héritier etali. Et ça la ndenge nini er moko mena be oyoki ki non artiste moko boye afuti ba mbongo po atakal na disque moni la. Et ça la ndenge Kindogi fi mabe. Kindogi fi mabe kiyuma. Kindogi fi mabe kiyuma. Nga kovanda te na vandi boina ko pesa. Mbongo po ba l'extra clip amutu moti non ya mabe parce que lobi ko ila ba ba salara yango lele baluki libango. Nana yeba ki non minzemba. Voilà. Voilà, babi, toujours cité vraiment malé na émission na biso parce que il est comme malamu et où me la raté. C'est le scrum vraiment en tout cas avant aussi ces émissions na biso font na toutes nos questions oyo et ça question vraiment en tout cas et ça et Obama actualité sur Obama oyebi situation et les kalamboka na biso na Congo situation et ça vraiment mon beaucoup donc et ça na mon boulot donc vraiment avant notre question est-ce que c'est le scrum lelo toujours mon opinion de monsieur belé aujourd'hui le mboka est-ce que c'est le scrum azali artiste engagé ou bien aujourd'hui ça la mon rapport na amour et mboka na biso. Il faut ça toujours pour l'amour à Mboka. Il faut ça toujours pour l'amour à Mboka. Tout le monde terre vendre d'abord accepter que dans Mboka nae chaque fois ba tuerie, dans Mboka nae chaque fois ba corruption, injustice, tout fait ça tout le monde doit accepter. Aujourd'hui, biso banda osana ki chaque fois tout le monde na makamundinge za randing. Aujourd'hui to komi tout le monde na mais oh eza lemba tala lemba mais muto tambola na kapatole to buka bwendeni c'est pas bien et mboka na biso il faut dénoncer makambo wana mais proprement librement et puis voilà lelo boy ego sala ndenge nini koyoka artiste munene surtout na France awa artiste munene lokola maître Gims aleki na plateau ya télévision batuniye makambo ya Congo à ignorer à sali vraiment une série coûte à qui par monter le vraiment tes artistes comme mon collègue nayo à sali leur bon et puis apporter rapper comme RDC Congo et ça l'on est bon et ça selon y ndinga lobeli akoy koloba ou pas Congo ezaka Congo peut échanger c'est pas Gims mutawaya loba kino ba peuple congolais destin na bino za maboko na bino puis peuple congolais zu destin na maboko na ino Mose Kabila Koutou, à l'Obaka et Komita qui tout se prendre en charge. Mais les leçons qui dans la communauté congolaise, que soit dans la division, Badwayo qu'on a raté, tout. Donc ça dit qu'ils ont droit à ils ont opinion dans l'Obaki, to condamné été. À ça moi Namboka c'est vrai. À l'Obaka déjà que non je suis congolais. Ce qui à ça mutaza ba manager. C'est pas que non ndé osawana ba manager so babiki donc loba makambo te po e baby sa makambo na biso moko bodo ça dit basa na ndenge na bango ba vivaka aboyi mboka na ete apportera toujours drapeau ya mboka na etanki mwana mboka ako wanga na ki abina kola na Congo de Pascal Obaka ya on a âge à 2 ans malobaki no abotama na Zaïre papa na ejanana bandeko na eka ba biso ba seli ba feri ba fali ba nani ba vina et tout à mwana mboka inutile ya ko pesa itor yemoka ko comprendre parce que biso na mboka na biso to komaka na message ya insulte aza moto na ba Twitter ana ba Facebook bokomeli poliment andeko pourquoi le baki boye na ndenge ni ba artiste dini na Congo abalera oloba mboka bana bango pété comprend ba artiste même ba joueur même ba nani ba tuba oloba mboka ba te mboka na biso eza mboka na biso moko tous ma main et puis voilà on a bandeko pe tout balobaki pour na CG à mettre Gims na siboki c'est le scrum ndenge alobi en tout cas azan de konabiso et ça na ba raison peut-être oyo alinga giti alobango na plateau na ye donc voilà pour comprendre c'est le scrum to vraiment na sous émission na biso balobi beto équilibre on peut ata baso beton sur quelque part mais expliquer biso équilibre et comme na niveau ni est-ce que studio so bandaki déjà ou ben neni bah oui équilibre quelque part qui se baya ka bet équilibre pourquoi monter papa musique total en quand des okindi to boya ba problème na bato parce que bato luka ba problème mais en gros moi je suis artiste musicien
Et puis, nalata appelé danger. Papa Wemba Ndimanga. Comprends? Et qu'on s'embrouille, c'est bien. Kosomba Bilamba, c'est bien. Tala lobby. Kenembo kaba terrain, ba espace vert, c'est belé. C'est vrai, Kosomba Bilamba. Dès Nazaboé, na longwe Paris, na yeti Grenoble. Mutabengi singa ezali ndeko na biso Christian Bwana. 243 na ye na sisi cop nanga na kei na kutena ndeko nanga Prince. Na na Prince Pata, na vie na biso TV Plus. TV Plus et puis voilà. Na zongi le rap to sali boye Congo promo. Mamudu ya nango kitoko. Mais keba okoki kolanda eloko mosusu bonga bakosa na liboma te. Nga mudabundela nga Nzambe ozo mama nani makoko olali. Donc na pesi Trésor Ngando ba salute à place à Ali. Na pesi Cyril Kina fumu na forme. Chacho Dembe la mère des lions. Venanga mo dogo ja fan ko faire papa na Robi na pesi mbote place à Ali. Biso banga kali kole koya. C'est le kole koya na de l'eau mais na pesi Ani les puissants. Na pesi mbote place à Ali. Bato ba soutenir Célio Scram sans oublier Massananga, Fabrice Kidianga, Fabrice Trifazé, Mukonzi. Il y a triphase protection. De triphase protection, on a PC Fabrice Trifazé, mon conduit à triphase protection, on a PC Mbote place à Ali. Tout ça, on a besoin de que les jeunes Congolais, n'a pas opé bakoli, comme entrepreneur dans Mboka Nabiso Congo, et l'autre on a besoin. Et là-bas, c'est vrai au Somana, au Somana, net jaquette au Somina. Mais aussi la valeur, mais terrain. Net ba Cyril qui n'ande ba somba ba tonga na ba Congo. Net ba héritier scram awelde ba tonga na Congo. Yango anande ba bijou. C'est le scram pe ba mapango ebele. Oy bo kasi kana wanga na ya boulot na sala, su na somba et là parce que boulot. Et lamba to yeba te que non, il lambe sombela mutu. Et sombela mutu parler hein. Donc équilibre, il y a quantité. Il y a Kulunate, équilibre original, vrai. Donc, ça dit équilibre et Zoya Kalamingite. Donc, on peut s'emboter, fait dans les news. Marie-Laure, na Canada, na peut s'emboter. Grâce Mbisi, na peut s'emboter place aux Ali. Et puis, Anelka, Brixton, na peut s'emboter place aux Ali. Petite Nanga Chantal Bola, na peut s'emboter. Clarisse Bibinda, na bois qui est Lisette Kabengele, dans la Pessimbote, Baptiste et tout à Congo, la Pessimbote, sans oublier ban tout à Grenoble, merci de Boyambinga partout de Tambolaki et Nzamba Sungakaka. Et joyeuse fête, Naba Ananga, mes enfants Marc-Olivier, Marc-Andy, Noah Naël, et puis voilà. Et puis, bonne année, la mère Nabiso Caro. Maman Caro Light. Donc. voilà, mesdames et messieurs, vraiment, on est arrivé vers la fin. Donc, c'était Célio Scram plus 10 Mister Poutine. Donc, vraiment, en tout cas, Toro Kendede, tout peut s'emboter na Otu Balinga Biso, Nabina peut s'emboter na Yemogo, Babi TV Plus, vraiment, na Katakana, Bamote Belé, Presto Monio, donc, les sols, Bamote Belé, Babi Penaki, donc, Maman Caro. Bamote Belé, en tout cas, Nzamba Grenoble, Balobi TTC à Tembo, TTC à Grenoble, TTC à Tembo, Nzamba à Grenoble, TTC à Tembo, Nzamba à Grenoble, sans oublier femme légitime de notre frère Prince, donc Maman Caro, donc ça fait du bien. Tu as donc, moi te mingina papa Nona Mombanza, Maman Nadine Mombanza na London. Babi na bosente Sami Pro na kata Magistère na Zoya Magistère kala mingi te na Angleterre na nunzongo to bongisa nzimbo na yemo ya kitoko balobi tu ba HD Vision ba modele na bosente balobi les boss Rafingi du Congo promo na kata États-Unis nous bénissons Congo promo ciao tuzana ba koto